heureuse de vous savoir très nombreux pour suivre cette émission. Donc l'émission Tonganzoto avec Maman Israël La Joie et à la présentation de cette émission, c'est bien moi, Betty Massengou, Betty Massengou, la journaliste internationale bien sûr. Je suis là pour vous servir avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Papa et l'inauguration déjà de bande émission. Alors papa déjà mobenga ka numéro est affiché wana plus 243 89 94 42 825, c'est le numéro de Maman Israël La Joie. Alors les autres ont un nouveau sujet, un sujet très important. Mais non, c'est déjà adresse Maman Israël La Joie Zarana Bandal Bisengo. Référence ezali Arrêt Chibangu Wende Baluba Avenue Boma numéro 11. Alors papa yozo la biso un problème ya chombo pour les lotos zo lobina bo moni ka chombo ezali boso na biso awa ezala ka ba échantillon o mama ala kisaka ba catégorie ya ba chombo ya ba papa oyo bazana ba problème ba chombo koma chombo moko fatigué chombo koma kaka low bat chombo moko ezala kaka déchargé yazala kana ba unité te azala ba méga te na chombo na c'est-à-dire akokaka lisusu ko sepesa maman te. Alors ba papa oyo wana ba kawana. Alors Maman Israël La Joie aza awa pona bino. Alors nini oboko ko sala bande ko bolanda émission banana de lui nango jusqu'à la fin pour comprendre et puis pour que soit solution ou que ça la que bobenga Maman Israël La Joie pour que bozo ba traitement ya ba vivifiant. Maman Israël La Joie les autres là si je me très important, mais avant tout bonjour maman. Bonjour Betty Massengou. En tout cas c'est même passé to manka ki o makasi banana ya partout ba mona ki oté. Alors le long de toujours na émission na olingana no maman opesa na milieu banana la liboso na ba déconner soiseau la biso ya liboso na pesi binonyo sombote ba ibozola na ba chaîne na biso eza ebele bozolanda na La Joie TV na Nzengo TV na Papson TV na Libanga TV boza ebele na pesi binombote pe na lingi binonyo so mingi. Merci beaucoup maman. Maman le tout le bela ba chombo oyo et fonctionnera les sous bien payé. Ba chombo ezala kaka déchargé. Papa o azolanda biso na minute oyo ali bozolo bela ndengai po tozana ba disons ba papa oyo bazana ba kawana baza vraiment ebelé. Na otika na ko formula sujet après to na ba jeune garçon bien sûr après to kokota na ba question na biso. Chombo déchargé, chombo fort, chombo faible. Oui. Donc chombo déchargé, c'est-à-dire que chombo ezali chombo ezali susu na charge te. Na kala ozalaka makasi. Ozalaka no makasi kobeta baku ebele na tango rapport sexuel. Mais sikoyo komika kobeta kaka un coup c'est fini. Mwasi azotikala na posa. Et likambo pe ya posa ekomi kokamwisa. Basi ebele baza na posa bazoyoka posa. Baposa oyo ya tango akala na baposa oyo ya sikoyo namoni eza ndenge moko te. Mwasi azokoloba ote vraiment alingaka mobali ne mingi mais mobali asepelisaka ete abetaka ye kaka un coup yango wana azana na likango. Uzana likangu pona bongo soko monike mobali na yo azobeto kaka un coup deux coups eza difficile pona ye okozwa likangu te okoya epa na ngai Maman Israël La Joie okoya ko soigner mobali na yo okobongisa mobali na yo poto ba fille ba ko do bana basi ba komi na ba posa moko na ba degré moko tozo comprendre te. Le baposa wana ya bana basi ebandaki sika tangu mouvement ya baposa ebandaki sika ba mibali bakoma ekomela ba stimulant babande ekomela ba stimulant po bazwa ba force. Alors ba stimulant ekoboma batumba ba papa ebele ba oyo bazana malchance bakufa omudo na ye moko mutu na chombo bakufi. Pona nini? Parce que amelaki stimulant wana ezali ko benda misisa ya nzoto mobimba tina cerveau tina cœur. Tango eza ko benda misisa bongo
misise ye milai boye élastique a misise kosala nini ekosila tango élastique a misise kosila misisa wana ekolemba pete tango yango elembi pete circulation sanguine na ya mai na mupepe ekomi difficile na kati ya misisa okomona tata akoumela susu tasali nini akufi o bazalaka na bacardiaque te bakomanga kobela ba maladie ya mitema ebele bakufi likolo ya basi na kati ya bahotel mpona nini avakende komata amelaki deja stimula po alakisa na mwasi ke aza makasi me zoka nde ekei koboma ye na hotel so ebele bakufa na hotel ebele mpe bakufa na kati ya bandako ntango ye akufeli mwasi likolo ya nzoto mwasi abomba kasi eklo abomobali apike crise mpo koloba ndeni yo to bande kosala ali akufi okoexplike nani yango okoyebisa mpo bana mpe baoya oyeba donc yango tozosenga na bapapa esengeli kocharge batterie ya telefone na yo donc kozongisa tio mono makasi eza mabe te me okozongisa yango makasi na stimulant te na banzete mpe te kasi na bavivifiant lelo tomoni bato ebele bakomi kosalela bavivifiant mpo na kozongisa nzoto makasi na tiombo na ye mpo na kozongisa force na kati ya tiombo na ye azali komela banzete te bastimulant te kaka bavivifiant oyo ngai wa bino mama Israel ajwa na sala na tango akala na bande ko expliquer melabwe me bato ebele babande ko bika te pona nini po ba organisme eza différent eyaki kosala siko ke ngai moko na saka biloko yango nga moko na zo sala ngo po te na soigner mutu na mutu kolandisa mapoint nzoto na ye age na ye na organisme na ye alors vraiment bato ebele o basi bayeba ba vivifiant bango nde baza makasi bango nde bazali kosilisa basi na bango posa bango nde baza na chombo moko naturel donc bazali na chombo naturel o babengaka chombo android baza na chombo android baza lisusu na bachombo tango akala te ya batushe te tushe ngai te batushe ndeni balingisi ndeni chombo eza kotema na pasi en tout cas bachombo asikeza android bachombo asikeza android pona nini po mibali ya sika eza mibali oyo baza ko utiliser ba vivifiant papa yo muto tikali na ba stimulant otikali na banzete sala nyonso tika benga biso kana numéro oyo yo poza ba nini ba vivifiant. Voilà, merci beaucoup maman Israel la joie. Alors maman, question na ngeza. Est-ce que différence c'est na bachombo ya kala oya papa na biso ya bakoko na biso na bachombo ya lelo bachombo na ba jeune garçon ya lelo ba mibali na biso ya lelo différence eza na bachombo wana bachombo ya batata ya kala na ya ba jeune garçon ya kala ezaka mabete lobaka kasoki obotami mwana liboso to obotami après une fille to na katikati ba fille to zaka fils unique wana yebana nango naturel mutu ande wana bota maka déjà na ba complication ya chomo kaka bango nde bazaka na ba hernie kaka bango nde bazaka na ba prostate kaka bango nde ba chombo compliqué alors mutu ande wana baswanyaka yebana leo baluba bayebaki nanu ba vivifiante bango bazali kobenga mutu wana ngala mulume soko ki mutu ngala mulume c'est que abotami après 3 filles il faut basa il faut bangalula batumba wana babotami après ba garçon babotami 3 batumba wana bazaka bana moko sacré wana bazaka bana moko oyo ya Saint Esprit bango pe basalela bango pe ba fête na tango akale mais siko ekomaka ka prière donc soki baboti yo après 3 filles il faut kanisa ke eza po botami après 3 filles lo kobeba nzokande tango yo botami après 3 filles oza déjà na des hormones ba hormone masculine na ba féminin sikoyo ba masculine ko banda koliama na âge moko ekosila avant 27 ans esilaka ça dépend mususu pe esilaka avant même 18 ans neti kama ko naza nango sikoyo mwana na kosi même pas 18 ans chombo zote le matin mais naza ndo bakala na kutana nango belé et alors nzokande eza kanango chose moko naturelle mais bato bazeko kanisa
oya botami après un garçon après ba fille abota kate pona boye faut ba ça ele fête faut ba ça ele ba cérémonie botika makambo wana eza nango makambo akala ba ezaki nango coutume mais siko komaka ba prière siko kobongisa bango ekomaka ka ba vivifiant okomona kokoma 100% garçon na ba fille pe bazaka bongo abotami après ba garçon bana basi ebele babotama nsima ya bagarso ebele baza na problème ya kobota bacomplication baregle douloureuse bango nde mutu bazalaka na baproblème oyo baregle ezosaute kaka bango nde mutu bazalaka na baforme ya baproblème ya ndenge wana omona akobima na ye bamandefu omona mabele ekoya minene te omona babase eza minene te don na bana liboso ebele mpe bazwaka babiloko ya ndenge wana nyonso tu tango ngai naza révélé na yango naswanyaka mutu nyonso yango na tolobaka mwana mobali tango so boti yaka na ye traitement bongisa mwana no ya mobali parce que chombo eza eloko moko munene eza eloko moko sacré o lelo babonga kaka pona chombo na bango kaka pona chombo lelo donc aza mutu et puis soko tali mwana mobali soki chombo na ye eza ko fonctionner bien te azalaka na esengo te ata aza na mbongo ebele ndenge nini azaka na esengo te azangaka kimia kati na ye mais mwana mobali oyo chombo ne eza kosala aza na chombo moko ya android chombo moko ya 100% force donc okomona mpenza azaka toujours joyeux ata azali na mbongo te donc omona et puis eloko mosusu nasala remarque soki mwana mobali bafaiblesse ebandi koya na nzoto na ye makambo ya vi na ye bandi obeba donc nayebaka te nzambe ye moko moto ayebi ndenge akela ba garçon mais soko bambi ko soigner garçon obandi e traitement bénédiction bandi ko kota mbala moko c'est-à-dire que tango chombo na ye ezozwa force ezokota tina vie tina nzoto wana makambo ya nzambe ye moko po eza ba remarque o nga na remarque po tango nga na lota bana mibali baza kolelanga pona bachombo na bango na lota ka bango nyonso ni nsoka nde soko loti mutu aza ni yebake bondela pona ye parce que nidité wana ndoko zomone ni bongo azo perdre soka bambe ko sala musale ko beba makambo ko simba lisusu te do azane loko te alors tant na lota ki ba garçon bongo alors na bande nanga ko soigner kala na bande ko yeba explication na te pourquoi bazaki ni bien sûr parce que bazaki na bachombo te bachombo ezaki mike mikuse na ndoto ndenge zalaki mususu pe bazaki na ngote bon na mona kaka nazo soigner bango mais na etant expérience a musala eye kotalisanga ke bato ebele chombo eza kokufa mais makoki voire même na makoki ya kozwa traitement boezate tana bandi ko prier pona bango nzamba eko talisanga ke bazaki bolumbu bongo liko bate ba vie na bango eza ya kobeba alors elingi koloba te ke non zanga mabondeli ya kaka kozwa traitement te elingi koloba te oza kobondela pe oza kosoigner nzoto na mobali parce que makambo ya rapport sexuel ezalaka nango ezalaka makambo molimo te eza likambo musuni okosala mwasi no rapport sexuel na molimo te oloba na mwasi no fongola makolo ofongoli nasali yo au nom de Jésus amen te rapport sexuel eza prière te rapport sexuel ezali effet penza physique alors mibali ebele oyo bobande kokanisa ke soko zomela bastimula chombo zobonga soko zomela banzete chombo zobonga boyebe ete bastimula na banzete yango nde zoboma chombo sala nyonso koma naturel sala nyonso zonga naturel comme ça banzoto ya bato ya kala ekokana na banzoto bato ya sika bato ya kala bazaki kosala penza banzete ya chombo te bazaki na bango kolia bien omona akolia na tongo alie na midi alie pe na pokwa pe biloko azolia eza naturel eza te lokwa babiloko pamba babiloko pamba ebimi ebele tala ba whisky tala ba forme nyonso biso toyebi ke bato basalaka ba parfum na babiloko mosusu na bagene yango ya tango akala na Afrika wa bato bazali komela ngo ndenge baomela ngo lelo te yaya baza kosangisa ngo na babiloko baza komela ngo ebele eza kokausa bachombo eza kolia na ba whisky na ba pantisi soki banili yango na ba poussière ba pine biloko ebima
bana mibali bazomela ngo bazolangwaka epuis eza kobebisaka chombo te bebisi baphysionomie bana mibali omona azaki mwana moke azali kitoko abandi kokola babandi kokoma elongi mabe loko mokumbusu soki otali ye bazombi bakomi ebele bana ya kitoko baza susu te ekomi kaka bana bilongi mabe bajeune garçon baza su kitoko te kitoko esili na babombe biloko wana yango nde bebisi bachombo yape kaka ndenge ezobebisa bango bilongi ndenge ezobebisa mpe na bachombo mpenza. Vraiment, en tout cas un conseil gratuit otoko yebisa na bandeko mibali oyo bozolanda biso botika bastimulant mama alobaka ngo air nyonso botika banzete botika bimelamela wana ezobebisa bilongo ezobebisa mpe na bachombo car ma conséquence nango eza vraiment mabe makasi. Alors yo ozalaka na habitude ya kosalela vivifiant continuer toujours kosalela yango po ezalaka ngo inconvénient te mais yo ozala na habitude wana te toyebisi yo kota nanu na bavivifiant okopesa biso raison ovivifie chombo na yo vraiment mama bandeko bazolanda biso eza na ndeko moko oyo ndeka tozolo makambo ya kosalelaka bastimulant banzete ye vraiment akomaka momesano na ye ezalaki nde yango. Mais tu peux oui maman c'est comme mon toi bon chombo déjà koufi et ça chombo moi quand il fait low back et quand il partait donc il fait chombo déchargé et koufi comme pendant ba ba pendant et koufi même pendant libara et comme ça menace maman mon toi bon il faut asseoir gamme complet vraiment ya ba vie soki aza na Kinshasa aya lokola nga moko nazaka mama ya bango nga moko na bandana komase ye omoni batu tangu nalobaka likambo komase ba mususu babandi kosala musalo na sentiment musalo eza musala nzambe bokeba nga naza munganga o nzamba kelanga deja na don ya guérison nzambe moko apona ngai na sa musala oyo ngai nde mutu nakomwa mutakala mutu mais yo oza kotala mitakala ya batu c'est ça malédiction nga nazotala ngo naza docteur puis naza autorisé par nzambe et puis na eza musana nga na bongisa ba mibali alors yo mobali tango ozomona bongo okoya po ngai moko na maseyo naza mama na yo naza mwasi no te naza leki na yo te naza tata mwasi no te mais nazali mama na yo naza mama oyo nzamba tindela yo kokende ko banda te nakeye pa mama botanga nakelakise chombo na age oza nango okende kobimisela mère na yo mutakala mama ta mutaka na ngai oyo nazomona walokola likwanza okolakisa nde ngai nde mama oyo nzambe atindi pote na bongisa chombo na mama bongisa ki otango zaki bebe mais na tango mama na otamutaka no ndenge nini yaya okoyande pa na ngai mama na yo koyoka ngai soni te soko bandi koyoka ngai soni wana eza mulimo mabe il faut koya tango yo ye na kotala na yeba eloko nini ezonyokola chombo wana ekufi boye pona nini ngai moko nde na koyeba soki ezali bastimula na yo wana to chombo ezali déjà détaché na ba veine eza déjà détaché na chombo soki ba veine eza déjà détaché na chombo na koyeba parce que chombo pe soki ba veine ese longwe to e bloqué to ekauki chombo ya ndenge wana moyen travail lisusu ezate il faut natala na yeba c'est quoi juste comme ça na kobongisa yo chombo wana mais soko moni koza musika okoyebisanga naza musika lokolo za musika wana na kotindela yo bakisi pona lakisa o ndenge ya koutiliza ngo mais soko zali sur place na Kinshasa sala tu oya epa na ngai naza mama na yo po na yeba ndenge nini ya kobongisa yo. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Alors, un petit commentaire. On a dit maman Lobi. Ndeko za na Kinshasa, yakambangu na Bondalo Bisengo, na avenue Boma numéro 11. Référence ezalaka ka arrêt Chibangu, Wenze Abaluba. Ou soit au Rokobenga maman na plus 243 89 94 42 825. Ndeko za libanda mboka oza na Europe na Amérique na Asie ou bien oza na Afrique donc libanda ka ya mboka même na Kinshasa mais na ba province na biso ba kisi ya mama ekomaka partout dans le monde soko bengi ka mama na numéro wana plus
243 89 94 42 825. Alors akoyebisa yo akoexaminer yo d'abord en ligne et puis akoyebisa bakisi combien oyo koki kofuta mpona bakisi donc bavivifiant oyo ekosoigne yo tshombo na yo. Alors bandeko bozolanda biso mama po tokende na suka ya émission tolobi yango très bien lelo tolobeli bachombo oyo ekoma déjà lobat bachombo oyo ekoma décharger bachombo faible donc ye penza po akomada atofungoli batterie boye po il faut ka ekanga mama po na émission lelo bakoki ko retenir nini oyo kokoza peut-être conseil kokopesa bango to peut-être un mot d'encouragement nino kokoyebisa bango peut-être mpona bandeko déjà baperda espoir mpona problème ya tshombo na bango okokoyebisa bango nini. Bon, vraiment, mibali nyonso n'est pas bozwami. Mutu moko te à perdre espoir parce que ngai wabino mama Israël la joie nzamba kela ngai pona bino. Naza mama oyo nzambe atindela bino ngai pote na bondisaka bino banzoto na bino soki e baby, soki e lembi, soki e kondi, to pe soki ezokola te. Alors adresse nanga kande boyoki yango epa na Betima Sengo ezali 0 bandal eza bandal Bisengo avenue Boma numéro 11 kaka na wenze ya Baluba boyoki déjà adresse yango wana soko zwa na bandal fo kitaka na Chibangu okoti na wenze ya Baluba avenue Boma numéro 11 soko moninga nazopesa adresse boy eza po nazali mama oyo a escroquaka batu te escroc akoki kopesa adresse te et puis musala oyo eza musala moko esala 28 ans numéro nanga téléphone obino bosomona eza numéro a lelo te umeli banda Tigo tango na panda Orange tango ezaka na tango ya Tigo ete banda tango ezaki na tango ya Oasis ozo bon moyen na kanga téléphone oyo ezate po eza numéro nanga ya musala na ko kanga téléphone te malamu na tikango esone soki tango suna za kolala mais na yambaka téléphone nanga l'air nyonso na 12h nazo prier na 6h naza na maboli ozoka ba 17h pe soki obenginga na yambite komitu msate benganga air moko soko benga na l'air moko zwinga te benganga l'air mususu po eza numéro nanga ya musala elekaka l'air nyonso tout ezoleka 00243 89 94 42 825 00243 89 94 42 825 eza numéro moko na kanga kangote. Voilà, en tout cas merci beaucoup maman. Dans le bar anytime maman zalaka free, c'est-à-dire air nyonso azalaka disponible et puis ayambara téléphone yé moko. Soko benge na appel normal okozwa et soko benge na WhatsApp okozwa. Alors yo zolanda biso ba papa ebele en tout cas bozo négliger ba chombo na bino ko négliger chombo te papa. O ozana chantier na yo moko yo yaka kaka kosasa misala. O te nazwana nous charge ya kosomaka ba mapangu ba mituka. Oui, c'est bien bon. Mais le la santé est primordiale, la santé n'a pas de prix. Zona no soin à chombo na yo, bongisa chombo na yo, ozala na chombo moko fort, chombo moko 100% vraiment endurance, chombo moko 100% donc makasi, donc ezala chombo vraiment oyo ekosepesaka maman tango nyonso. Alors déjà adresse to pesi na bandal Bisengo avenue Boma numéro 11 référence Wenze ya Baluba ou arrêt Chibangu 00243 89 94 42 825 waneza numéro ya maman Israël la joie. Alors pour la vivifiant na bino bobengaka na numéro leka émission aussi la mbala moko obengi maman Israël la joie aza maman oyo nzambe atindela biso po na ba papa na biso ba mama ndenge biso ba mama toke na koluka o toke ne Nicolas Gatala nanu a consulter ndenge nini ndenge pe ba papa ba yaka pa ya maman Israël la joie a consulter bango et puis a traiter ba chombo na bango ba papa bazala toujours makasi ndenge ba papa na biso akala bazalaka. Alors ekozala vraiment eloko moko ya malamu.
malamu. Merci beaucoup, nous sommes à la fin. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve déjà à la prochaine. Merci à l'ingénieur Dave Moubama Libanga TV. Abonnez-vous massivement sur Libanga TV, Canal Futur News et sur Zengo TV, Congo Nabiso avec Trésor Moutombo, Zengo TV avec Edor et Papson TV. En tout cas, et La Joie Télévision également. Merci, au revoir, ciao.